bana Kinshasa, bana Brazzaville, star ya Congo, artiste comédien, artiste musicien, artiste chrétien, bino nyonso tout eloko bozela ki pe boluka ki yango yo eye balobi émission meilleur talent, émission oyo esengeli pona yo artiste comédien, oza artiste musicien yaka oleka awa na meilleur talent émission na yo bafani nyonso tu ya ba artiste comédien, bafani nyonso tu ya ba artiste musicien bokoza ba news, bokoza ba information, bokoza ba événement, bokoza ba album, bokoza ba pièce ya ba artiste préféré na bino awa na émission meilleur talent oza président, oza artiste oyembaka, oza artiste musicien, oza artiste comédien tindela biso ba info ya groupe na yo, tindela biso ba info ya ba événement na yo na numéro wana toko beta yango masolo toko informer public na yo oza na événement, oza na nyonso tout oza nango komela biso na numéro wana to bengisi bino boya plateau yango yo plateau yango yo ya meilleur talent. Meilleur talent ezali chaque vendredi balbi tozawana chaque vendredi kanga yango comment chaque vendredi 15h15 minutes na bien chaque vendredi 15h15 tozawana balbi tozawana chaque dimanche 15h15 minutes, donc dimanche nyonso tout 15h15 minutes okolanda émission na bino meilleur talent kaka awa na MD Pro Télévision awa na MD Pro Télévision botala émission na bino boyoka ba news ya ba président na bino ya ba star na bino star tindela biso ba info na yo awa betambango zo place balobi espace yango yo pendant 1 heure du temps, tu beta ma solo ya groupe na yo, pendant 1 heure du temps, tu fais la promotion ya musala na yo awa na meilleur talent, émission ya bana mboka.